Paola Chiboaboa, et pas papa. Hein? Donc, presque bisognos tout neko, tous abonnés agents Chiboaboa. Donc, pendant bien un mingi Paola Chiboaboa. Mais, ne pas le na comment coordonner site et ça bon. En tout cas, jamais qu'on a coordonné site. Parce que inquiétude dans les places, on a causé un éco RDC. Je dois encore quitter ici pour éco RDC. Cause à la prête n'a pas la place douane. Donc ce qui place douane, ton mec qui un peu quoi arranger na papa. Par là aux années n'est quoi de ces problèmes douane et ça c'est mon et bandisika. Et bandisika. Oui. Bien que et apporter les ngana oyo et quoi RDC et apporter l'anga iwana te, mais ça semble aller, je vais bien, ma souvenir a bien pesali, donc ça marche. Et puis boss na place na koma auta l'émission oyo na yebisaka e toujours papa mon soroke na lio ya RDC et ozala malamu. Pourquoi? Parce que na yebi RDC ngai Paola na tikala jamais ko sala émission contre Eco RDC na sala émission moko ya de part na nga na Eco. Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur Eco RDC avec JM, mon nom est toujours comme d'habitude. Je dis déjà un grand merci à toi. JTT depuis Suisse, pourquoi pas toi Peggy Walungwa derrière la caméra, Peggy Walungwa garçon noir. Et sans oublier mes confrères et consoeurs de l'Eco RDC, je vous aime bien, et là je profite encore pour saluer abonnés fidèles à Eco RDC. Je vois Salon Roger et Samba na Lausanne, Salon Roger et Samba na Lausanne, et Carla la métisse blanche na Portugal, et pourquoi pas à Mimi Dibelune na Luanda, Mimi Dibelune na Luanda, Sami Cointreau na Bruxelles, Mama Ida Wenaeto en Allemagne, Mama Ida Wenaeto en Allemagne. Et n'a pas si mbote makasi et pas Dazoflex, mon ami privé depuis Paris, et à Roblex Moscador depuis Paris, Kenzo Chimbulu, on est toujours là. Comme d'habitude, dans concept Yasikao, tu es dans Eco RDC, toujours le la bino vraiment bateau bino nyo sobozo senga tozoa pour que to sola na bango to poser bon ba question zo senga to poser. Bango ba ozala pour nous répondre biso. Et avant na ya invité na biso tozali na plateau na opesa mbote pa Ambrasi top modèle na Luanda, la femme du patron. Ambrasi top modèle na Luanda, la femme du patron, na pesi mbote. Et à qui je dis déjà bonjour Maman Paola. Bonjour. Boni. Madame. En forme. Très en forme. Les lots en face à JM. Au banc à terre. On a posé la question, tout n'a pas et va répondre. Non, ben l'autre. On sûr. Très sûr même. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à la question qu'on a posée? Si on est prête, donc si on est prête à répondre à la question. Merci beaucoup pour la confiance et pour l'assurance aussi. Je crois que moi je suis là juste pour nous poser la question. Et Bandeko Borta la biso Barzalana juste pour nous la réponse. On sait qui est. Et je vous rappelle que je suis avec une dame. Elle s'appelle Paola. Paola nani susu. Papa je t'ai bien en Paola. Talatala. Paola Talatala. Comme mon ami Julien Boutalatala. Ouais, Julien Boutalatala, c'est un grand frère. Na PC Mbote Place Azar, c'est un grand frère vraiment. Merci beaucoup, Paola Talatala. Je crois que vous allez bosser JM en face à JM. Juste parcours, il y a Paola Talatala. Et là, elle bosse en banda no yangoana. Ou expliquer biso Paola Talatala à banda musala ya média na neni Paola Talatala na kati ya média ou utilise combien de casquettes dans le sens que les autres tout le monde a comme JM exemple, JM a présenté à l'émission et JM a musicien, JM a manager, JM a acteur comme artiste comédien. Et Paola Talatala ou expliquer biso au banda maramuya média na neni et combien de casquettes Paola Talatala a utilisé na kati ya art. Merci premièrement pour la question.
Paola Talatala na bandi makambu ya média na 2010. En 2010 nde na bandi makambu ya média. Na bandaki yango na groupe Les Étoiles de Bobo. Na bandi nde théâtre nanga kuna, na bandi kuna, na bundi kuna. Et après kuna na ekolongwa. Na kokota na Théo Longwa na ba Muscador, président nanga DG Roblex Muscador, c'est mon papa et puis mta formanga, mta pesa nga formation bon on a El Brevi. Théo Longwa président Muscador a créé les racines. Voilà, on a démarré dans les racines vraiment des na ko surtout élan ya makasi. Donc on a zalelo c'est grâce à les racines. Après les racines Ndé naeko kende siko na groupe naza siko na Lisboy Fondation et pas président Ladi Esobe que je salue de loin. Voilà. So naye na part ya internet na banda ko tourner na internet na ba site Africa Telema, moi ba site mikie aussi. Après ça mtumoko amemenga na eko RDC. Il y a joli walelo a memenga na eko RDC bino dans un placement on a travaillé il faut ya au travail kuna et ça la bien nito eko ke na eko RDC lokola ba pépinière na série wana to avec ba pépinière ya eko RDC voilà. Paola Talatala naza na des casquettes na monde oyo. Premièrement naza artiste comédien et puis na meka qui donne encore baka des casquettes encore baka moko parce que na meka qui moi qui est kokoma osala be émission ko présenter be émission na sepela na ngana ngote comment ça na sepela na ngana ngote na bande ko sala na ngana na bande ko présenter ngo bat ba bengaka ba senga na continuer rubrique wana mais ngamoko vraiment sentiment wana ezate ya komi kota na ban wana kokoma vraiment des peggy hein. Et Peggy a filmé. Bon, comme il ça vraiment dans monde où bino boza. Comme nous rappeler et nous rakalongi. Moi c'est à Pembe. Nous rappeler pas à concert nanga, il n'est peut-être soit à la Congo web. Nous rappeler na PC Mbote. Oui, donc on a des na sepela na ngana ngote franchement mais on sala na vraiment cop na vraiment des théâtre. Copia Paola ezande théâtre. Cop na ezande théâtre. Paola pesi moi parcours na ndeni ya banda théâtre banda on a 2010 na les Étoiles de Bobo. Les Étoiles de Bobo Papa Lutumba. Les Étoiles de Bobo ndo bengi Papa Lutumba. Au moment que vous avez kuna na ba Muscador, ba Yam Siambe. Papa Lutumba les Étoiles de Bobo et balongwaki bon Muscador alongwa pour Muscador a expliqué déjà yé mutalongwaka. Alongwa c'est le racine nde bande copé balandara ye et ba continuer boulot na bango. Je crois que Paola Zalagi pembe ni Roblex Muscador 2G on a pêché un botte depuis Paris. Continuer Moussa na bango et arrivé que Paola a kolonga comme na Lisboy Fondation pas président l'a dit Esobe. Après Lisboy Fondation Paola a fréquenté le monde internet à l'école na situation kiwana et après je lui allé le rejoindre à Mimi na Eco RDC place autosukele no yango Eco RDC donc Eco RDC hein? Donc avec des napalo biso aux alliés donc Paola a vraiment mutuakala na Eco RDC et Paola limon na Eco RDC et Paola na Eco RDC ne kubita so di Solomon muki ya Eco RDC et ouais qui Eco RDC parcours qu'on a kati Eco RDC les gars lakini nango bien bien lokwa kaka ndaku nyos tu matata ezangaka te makelele ezala kaka tozalaki bien en famille tubanda mpe kopotana ya moko bendana nde ezalaka bana na ndako mpe babendanaka ma tozalaki na papa moko malamu abandaki kozongisa biso toujours non fo bozala bien bolingana voilà tozalaki na adage mo papa banda oloba mingi libanda na yesu pomo eza te donc adage wana bandaki kozongisa biso mwa trop donc et puis na Eco RDC ezalaki na eloko moko ebandaki koleka na Eco RDC kosala no erreur te ya okende kotonga mutu moko boye pa papa
Pour bimiso ya za ramlanga pembe. Parce que JTT rané na transparence donc abombara na ite. Abimisa yo, aroloba ke mutu boye alobi na nga boye. Donc kuna to mesana ki déjà na ali wana. Vraiment zaki na bien. Zaki vraiment bien en classe. Après EcoRDC na ki ko longwa na ke na sali décalage na site mususu site na za sikoyo na kin bundes. Donc maintenant là, par là, nous avons un Kin Bundes, nous travaillons à Kin Bundes. Mais EcoRDC, c'est ma maison, d'accord, papa l'angaï, donc rien à dire. On est en train de qui a EcoRDC, mais tout développons quand on a EcoRDC, comment Paola Bandaki travailler, Paola Bandeko se sentir comment on a EcoRDC et Paola Bandeko vivre comment on a EcoRDC parce que tu vis que sur Ozo vivre pas na yo et pas na bino pardon. Vie ozo mené pas na bimeur à différents ozo mené pas par voisin topo ozo mené pas na yo na privé et Paola vie ozo aller na ngona eko RDC na vie ozo na ngolelo différents ces années ah na tuna ki est-ce que vous répondre na ba question na ou accepter qui papa jité ta otala ok donc ozo na pour nous répondre nga ouais. Bon, na EcoRDC, na bande komene vi mon boye, ya mwana mo boye teti ya. Mwana mo boye asala ke loko papa bonga tinda kai. Enfant chéri à JTT. Chéri ya papa, a mwana mo boye alinga toujours ko sala plaisir ya motema ya papa na ye. Na EcoRDC Paola zaki Pepe, porte-parole. Porte-parole ya EcoRDC. Na EcoRDC na bande ko se sentir à l'aise dans une émission na loba surtout na linga te muta loba mabe mo boye papa nanga na linga te muta lobela mabe mo kanda kuna donc funa le kana émission na loba funa sala boye na zonga boye donc na zaki tellement bien EcoRDC bien et c'est ngana zaki suma kasi pourquoi so na sali bongo na simana ngo ba fleur mo bando zonga papa hein. Non, ma fille, voilà, c'est là. Donc, Bablo, on a bien. Ok, tout bêtement le solo, car on a Katia Eko, tout ça on a Katia Eko, attention, on a Ndengue à Katia Eko, Paola Ndenga Zaï na Katia Eko, Paola Zaki, un poli, têtu, au Wando Lingate qui est moutoir au manqué papa Nayo. Ou soit toi pour répondre papa nous m'a béyo au qu'on s'en charge naïe. Est-ce que Paola na Katia Eko bandé qu'on jouer na ba film? Oui, na Katia Eko na bando jouer na ba film. Na Katia Eko posera chance sur ça film au commis pena film na yo au tiango na Eko et ba tourner. Té. Na Eko dans une chance wana na noté parce que et ça là que biso to uti okota sika. Papa lobaki ke ba pesa biso na nous temps to mesane ko puis to yo mesana papa abi ba o bazan posa ba koma ba film ba pesa kombo ba o pe bazan posa ba koma kate mais bazwa ka salaire ba pesa kombo na moment wana na pesa na kombo na part ya bato bazwa salaire donc na bando pesa kombo na part bato bazwa salaire parce que na boye na ngana ko pesa na part ba film mais Paola na Eko na ko tse film té Paola Zaki est capable de comme film, mais tout Paola Zaki na niveau comme film était. Non, incapable c'est trop dur. Parce que après Ecoplace Nazar, Paola a commis déjà 3 films. Oui, Talami, oui, Talama. Voilà. Donc incapable c'est trop dur vu que Neko Batouazaki est belé. Et puis tant que déjà tant baba qui n'ont pas perception tant de travailler na Eko déjà na cible qui n'a déjà mpandi à salaire. Voilà. Donc Paola ndapona qui nae a kendene mpandi à salaire. Ok, Paola, je crois que Batouata la biso baibi Paola na Eko RDC, oza fi o vraiment marqué moi trop na ba film et ba tué belé kota na kati Eko RDC et Paola Zaki comme fille de chance na kati ya ne baba li botamo boye et moi na mon enfance na ba chance mon étoile mon un peu ils ont brillé na ba moment et belé et Paola oza ki chance ya ko bima pe libanda ya mboka pona oloba pona Eko RDC. Si on a bien mabé ou il s'en notre mabé. Paola Zaki chance ya Robi Malibanda ya mboka pour Eko RDC et Paola Okendaki si je me trompe Zaki na Maroc. Oui.
Paola qui est Maroc, quand on a fan il y a EcoRDC, abonné à EcoRDC de bandom on a Paola et c'est pas je ne sais pas si c'est pas dans mon salon là ce que Kenda qui na raison ni mais comme Azan Abisso na plateau a expliqué sur Paola et Kenda qui au Maroc et Zala qui na cadre ya production na cadre ya affaires privées tout na cadre ka ya EcoRDC. Parce que papa j'étais aussi dans travailler dans les vacances dans la Chine et monsieur Zaki va rater ba visa à Dubaï monsieur Zaki il faut ba kinde ba Paris donc car ndenge ezala j'étais à faire voyager ba travailleur naie monsieur Barata qui va voyager à États-Unis hein on a Zaki neko ils ont quelques-uns Barata qui voyage aux États-Unis mais ngai nakendaki Maroc ezaka na mutu atala kinga na EcoRDC a s'appelle nanga vu que Paola paye azaki na film ko azaki wana azaki engagé te nazaki marié te abino photo solo la toyebana voilà mais ça les que non ya kin sikote na préféré na inviter yo to kutana ta quelque part a inviter kinga atindela kinga ba billet ba makamnyo surtout kutana na Maroc ne sali que na kutana na pe na Maroc na salaki 2 semaines na Maroc to vandina ye to solo li to zi contact et ça dit que to vandi na biso na ye to vanda ki vraiment na grâce à EcoRDC ndatalenga nda monenga a invité nga après na bengi papa na si papa non voilà naza na Maroc nandeleka ki wana grâce à EcoRDC. Grâce à EcoRDC, est-ce que Paola avant qu'il y ait des Maroc a signalé qu'il était moi na père na veut dire que moi na père na enfant chéri et on a ça en déplacement mon robot bah signaler est-ce que signaler peut juter question est pesera combien Peggy question est pesera combien Peggy c'est qui doit peser au moins 120 kg avant la kende na signaler qui juter pourquoi papa té pourquoi et ça qui n'a pas raison et ça qui n'a signalé été mutu a bengenga aza mutu ya EcoRDC aza abonné EcoRDC aza mutu EcoRDC donc fan numéro 0000 ya EcoRDC on a quoi ba bras droit ya JTT donc mutu pas pirier et ça li que singa non naza besoin teke JTT yeba na nous to membre mon quoi EcoRDC ba yeba voilà naza besoin na nous to entretenir na nous biso mi balé toi tu viens ce que simbi na ngote maman tu vas retourner voilà et tout. Non, papa il faut, j'ai l'obligation d'informer papa. Et on a commis le lendemain, na bengi papa, non papa, bonjour, voilà, nazana Maroc, na yaki, mutuma benga kinga, voilà, na signalé. Papa stili kaki le quoi papa nyoso moi na ya bimina nda kwa kei, nzela musika, amati avion kei. Ayebi singa ta ke ko sanga kuna papa stili kaki. Je suis fort à convaincre papa, na senga ba pardon, na bondela ya limbisanga. Et puis comme papa nyo stokangila moi ne mte matisu kate papa limbisa kinga na zongi et na zwaki moi punition nango esali ke et effacer ba biloko wana. Après papa zongi singa na groupe na zongi ko travailler normal. Voilà. Ozongela pe ba tournage na yo ya ba film na EcoRDC. Oui, na zongela ba tournage ya ba film, na zongela ki ba émission. Nazongela qui porte parole nangai nazongela qui vraiment activité nyonso na Eco donc JTT tout fa que nelo morote alongola yelo moto yo zala ina ai tout faire na eloko morote donc eloko mokote beloge nange zaki ka ndenge zalaki nyonso zaki kaka bongo on a ce ko benga JTT za mutema la mutema be non aza papa non papa nyoso asili kaka bien sûr mais est-ce que yebike loro yo salaki si vous êtes ngande na responsable EcoRDC mais na longolio c'est na poser la question langa soki na yebisa ki yo teti na ke na zongi mais naza kuna na yebisi yo na lobi lobi que mutu abengisa ki yo na Maroc aza vraiment mutu ya JTT abonné à EcoRDC ata la biso et auta la biso parce qu'on a PC ka mbote oui on a PC mbote place autant moi combo bona on peut s'emboter on va sans combo bébé je te salue hein salut bébé OK ba bébé comment on benga malongoti na ba WhatsApp ba Facebook bébé donc turbo ya ngote
sikoyo erolobi ke mutu wana azalaki ami ya JTT mutu vraiment ya JTT abonné fidèle ya EcoRDC et mutu oyeba ye bien eza papa na yo eza JTT bon yo ozwi ba contact na ye bo solola bo ko solola procédure en huis clos entre vous les secrets na yo mutu oyebaki te ni collègue dans ya musala ni patron na yo papa na yo et au commun à niveau que au sali déplacement sans que au signaler Jean Chiboaboa au commis konande n'habite au signaler après 2 jours ou quand au quitté na aéroport non après parce que on a quitté fallait nazwa ba puce na bango ya ba plus 20 ce qui 21 sur 212 et nazaki dans on a noté il y avait pas moyen à saler la internet nanga après là c'est ndé na zalaki ndé bazaki na connexion wifi ndé à partir de la connexion wifi wana ndé salaki que na solana papa après na solane après 2 jours on a comme qui kuna ezaki vendredi na solaki na papa samedi na ba midi pas siliki wana na bondeli na moni ke non na musika da siliki boye ça la bien te na kangi na nga connexion en tout cas ne papa silika ki lokuta mabete na fongola sous connexion te na sola sous na mutu te pendant 2 semaines wana na zongi nde na bino na sola na papa na sola na papa aboyi na bité papa yo ki la mingi ba maman moko to zara na bango wana base ko ezaki en forme na bengi mo ba maman ya base ko na soli na bango tala papa boye papa siliki ba singa no za kimia to sola nae ba soli na papa boye kaka kolimbisanga azaki vraiment catégorique et après natikiye azwa temps na ye. Après, un bon matin, à l'âme qui a dit bonjour papa. Papa, les lots solimbi singate vraiment, n'a habité ce qui n'a rosala kaka moi non ou bien pas. Donc n'a habité ce qui est l'onier collègue. Des singa non ma fille, n'a limbi sur. Tobo sana o eleki, n'a bungisa ki tout téléphone, voilà. Repasse-moi ton numéro pour na zone qui sont en groupe. Passe un peu si son papa numéro na zone singa na groupe, na zone il activité. Voilà. Ozongeli activité voilà oyoki ozonga qui après 2 semaines ça là que ozongela musala non na EcoRDC ozongeli musala non na EcoRDC après oyoki soko longwa EcoRDC balongola ki to mo longwa ki so kosi vérité bimaka téléphone nanga wa yana ba vérité mo ebele je crois que ba mamna poser so kosi biso na longola casque na timé libre ba voix sur eza awa tout un micro et la vérité donc ça sert à rien yoko ça biso na plateau to yoko ça ba abonné EcoRDC heureusement EcoRDC ba longola ki yo to yo moko olongwaki non EcoRDC ba longola ngati EcoRDC nga monde na longwaki na choix na choix donc papa pese nga 2 possibilités on a commis qu'on travailler na site onaza papa ebisinga bi tu peux pas travailler na 2 sites à la fois. OK s'il te plaît toujours non mon qui côté wana erozongi EcoRDC ouais qui ko senga JTT permission au jouer dans ba film après ça qui permission et après est arrivé que au comme sous coordonnatrice na site moro boye paola tous en ont battu vraiment tous en ont battu et on va babunga mara ba changer après à mon position pour répondre et se sentir à l'aise quoi paola tous en ont battu côté là t'as nos caméras on a vraiment et son ami soit non ah OK donc Ozongi EcoRDC Osengi papa nzela ukoma rejouer na ba site mususu ba obengisa yo Paola koma rejouer na ba site mususu mais ozana kati ya EcoRDC Osenga permission pa ya JTT obike papa ba benga na site pour appeler permission ba benga na salle émission place pour appeler permission ba benga na jouer na film ya site pour appeler permission mais et comme que okoma sous coordonnatrice na site moro boye en même temps ça
porte-parole ya EcoRDC. Est-ce que peut-être nous tourner bien et aux autres décisions? Merci. Question yo on s'attendait nango. Ah bon? Oui. EcoRDC papa vandolo ba pseudo komoko. Que place au retourner te ezaka ka. Donc en repèse permission à site nyonso mais sauf qu'à site moro. Sauf kuna. À part site wana nde papa ben pseudo retourner te. Parce que site oyo on a kendaki eza site moko boye et faut nango sika site moko boye ba kika na besoin ya pui moko boye to kumba kaka site pusana na yebisi pe papa non papa non kende retourner eloko boye na site boye asina non ma fille vas-y papa non ça boye na site vas-y siko na tika la ta kozwa atali kanisite ya komata cordon na site wana. Et puis, mon colo citoyen a dit que idée que Paula comme corde. Parce qu'il y a que Nazaki porte-parole na EcoRDC. Ayebi pe EcoRDC donc nyons toi yeba ki danios comment ça fait tinga na ko ndima naza porte-parole koto naza coordonnatrice. Ça n'a pas de sens. Natika jamais kozwa likanisi comme cordon kuna. Problème na ngezaki nini? Mon colo citoyen nde baloba ki aza mobali na nga fongoli site eloko moko te na ota ma caméra na loba donc oui la de bunde satikala jamais kozata likanisi oza mobali na nga c'est mon vieux to yeba na ye na ba canal moko boye esali ke to kangama ki mwa makasi era fongoli site ebi ke non petit na nga aza wana akumbelango na ese pe non aza na EcoRDC pa yeba ki ke naza na EcoRDC voilà. Après papa qui n'a pas dit mana comment n'a pas tourner ba moi bagag kuna parce que na moment ils avaient ba gag on a tourné kaka bagag après un moment mon papa il dit que non il faut opona ou bien EcoRDC ou bien citoyen a poser quelques questions on a RIO poser au ipsage que aux en a besoin comme ce coordonnatrice surtout va signaler que yo comme déjà coordonnatrice qu'on a en tout cas bato va signaler ba continuer kaka. Attends, continuer, Jean Thibault, c'est mon père, c'est mon papa. Attends, continuer. Car ceux qui vont signaler Jean Thibault, c'est que Jean Thibault m'a lingité EcoRDC, quoi, m'a lingité ma bé comme la Jean Thibault. Jean Thibault m'a casse. Yo pour lingaker ma casse, mais aux qui m'ont pressé, pourquoi? Alors qui pressé t'es, alors qui pressé t'es. Si toi n'es qui juste quand on a besoin d'appui, si toi n'a na moment on a tout comparer si toi en côté parce que Paula moi idée et pourquoi pas responsable ya si tu en as contacté que yo tindage pas Jean Thibault na signe à respect na signe à Jean Thibault vous avez enfant chéri à Jean Thibault bon si tu en es contacté yo on dit mais au ti bango contact na Jean Thibault basola ça la garantie point. Voilà, ils ont idée, hein. Mais comme il a payé, donc on a signalé que tout ça, la concept, moi, il y a enquête, il y a histoire à mon amour d'Orca, c'est à la main vraiment dans le monde. Et nous avons appelé Haïti et Benga, Haïti et Benga. Moi, je paye Belé, Europe, Amérique, Asie. Et c'est un type moi dans la Belgique, Papa François a contacté un gars, on a besoin de la site. On a besoin d'aider. On a aidé, on a idée, concept et tout. On a bureau on a qui, mais il y a décembre. Et on a dit que je suis d'accord, mais non, on est responsable. Il y a site où on a travaillé. Et on a dit que ici on a l'éligibilité. Je t'ai félicité, c'est bon, j'aime là, c'est bon. Mais si on a un européen, peut-être qu'il y a des idées on a testé. Et il y a qui dit on a été pour nous. aujourd'hui appelle. Et à Ndegomon Libanda Obike Paula Oedenga na osala site na ngeza mabete Jean Thibault pas robot yana été mais yo sikoyo il fallait qui opé sa message pas Jean Thibault et Jean Thibault ndemni ayi ko repos et pe sope valeur tu vois mutu sa ko bengso na site na epé boy a négliger yo a silisi yo na blon mo ya net na ba blon mo na téléphone na l'action a silisi yo et limwe pe mbala moko Paula pa limwe carrière non pesini mais ceux qui rapport kenda déjà pas à Jean Thibault MDN ça va
moi on a zo pesé na so na mutu na pona moi na zo dépendre na Eco RDC ça là qui on te pour na sala qui on te parce que idée on est quitté idée on est quitté na ebe kendenga mo déjà na sol déjà na papa donc ça va mais idée on peut ces idées mora bien prochainement ce loco on est commis vraiment non préféré que c'est la idée au PC. Voilà. On profite de l'idée d'un droit d'auteur. On a profité de l'idée parce que droit d'auteur. On a contact, on a so besoin d'accord, ok, so besoin d'accord té. Et ça idée moi bien. Mais donc papa ebisingai que non ma fille, il faut opona place mon corps. Faut pona entre kuna ou bien bisoa. Parce que na kuma ki Embarras de choix. Comment vraiment embarras de choix, sans vous mentir. Parce que ici, j'étais un là, c'est mon papa. C'est mon papa vraiment, donc je ne sais pas moi comment dire. Kuna, c'est mon vieux de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. Donc, na bande su ko ebate. Na ke même ko solala maman tala na ko kat. Maman est-ce que makambo ya média ngana ebi ngote makambo kuna etalinga te na sa papa na bi bon papa n'a préféré kuna yondo sala choix au préféré kuna c'est papa non papa n'a préféré Kin Bundes ne papa Ernest n'a préféré Kin Bundes c'est OK c'est bon merci bonne chance les gars papa nya solinga mo anya lobara souhaite que bonne chance au demeurer bien au kende liboso aux a pressé, nous avons ambition, il y a bien, il y a ça n'a auto le baquet, aux alaïs pressé. Oui, il y a une scène qu'on a vu. Aux a pressé, nous avons ambition, il y a bien, il y a ma casse vraiment pour na yo, na linga qui vraiment 2019, oh yo, et ça année na yo, au pela ma casse mais pas au là, na qui sont ngaïté. Tant a vu bon, na mon papa a retiré ngaï na groupe ya Eco RDC. Après na ken na groupe ya Eco RDC base na quitté. Bato Eco RDC ba benganga ya kofinga ba finga ya koloba ba loba ya ko critiquer ba critica donc eleka bato Eco RDC ba abonné to ba collègue na yo non ba abonné ba collègue na ba osango te ba abonné hein ba fan parce que tout avec na Eco base ba maman wana ba ndeko wana bazaki wana pona ko pesa biso ba conseil pona ko aider biso makambo ebele bangonde ba benga ba loba donc et les cas vraiment na évité na période wana so na so que na zaka bien na kosio atana leki na sa émission to na leki na tourner gag mobo na zaki toujours ne longa stress na zaki vraiment stressé mais il y a qui mon période wana qui ko leka nango voilà ay komesa nanga mais na Eco RDC ba longola ngaité. Donc papa n'a eu 5 ans à la choix, dit n'a pas qui bon papa n'a que kuna. Par là qui pressé. Causa. Bandimara ka ba wanga. Causa pressé c'est trop dur. Comment ça? C'est trop dur parce que Nazaki n'a besoin de travailler tous les deux places. Mais le coup là papa a sepé là qui tient travailler tous les deux places et c'est un pour n'amant on aurait pas pour na Kin Bundes et on aurait pas pour na Eco RDC mais Nazaki plus na souci ya dans ma casse Nazaki plus na souci na ma casse na kokai ko décevoir yete na peut-être que déjà ba assurance moro boye voilà tala na kozala wana na kotombola chaîne na kosala boye na pesa ki déjà ba on pesa ki responsable ya situ wana ba assurance na boye ki ce na décevoir yé makasi bongo on en bit ozaki pressé makasi webe ko maîtriser succès na yote ozaki na Eco RDC parce que na Eco RDC vraiment au pointaki au pointaki oui oh Eco RDC Mathieu avion et bois qui au Maroc après Maroc pour qui n'est bon ça l'a jamais une 2 semaines sans pourtant code sans pourtant ba benga yo mo loko pe outie ye mo coller outie ye mo nini grâce à Eco RDC oui na wanga na ngota na ko il faut siko na bandeko balongwe o balongwa ba wanga na ko isa bango te ba lokuta bakosi bango mo biso nyonso na Eco atozano muta chance te. Mais quoi y a makambu nango apporter un plus c'est pas non oui et apporter vraiment belé
et apporter ebele. Bien que nous avons un côté de l'eau, mais maman n'a tout n'a pas nouvelle écho. Moi n'a tout n'a nouvelle écho. Pégia yebi. Donc makambo écho vraiment au mutawanga nango. Koko tsa pégi na makambo te amona na kana ite. Amona na kana réunion moi muke. Koko tsa na makambo te. Jou père oti na kana zouara pégi na plateau. Ba jouer caméra ba tsona trépied. Et oui de la pégi. Oui de la pégi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, on a des explications. Il y a Paola, invité Nabicho, au Tozane Lelo. Paola face à JM mon nom. Et au Liboso Nabito, on a pesé mbote pas ya Marius Monga. Marius Monga place au Talanga. On a pesé mbote pas ya Popol Mopasola. Et on a pesé mbote pas ya Dazoflex encore, mon ami, le professeur de la presse congolaise depuis Paris. Je crois qu'il est dans le RDC. Il y a Marius Azan est à Bruxelles State, mais Azali. Ok. Ok, c'est bon. Marius, et monsieur Azali, ngo kimanga. Tenez ça dédicace nanga, on a pris ba dédicace nanga. Ba dédicace nanga. Non, personne peut micro au bord à ma banga na yo. Et ok, Paola, tozo continuer, tozo lobi la place yo longwa ki écho. Parce que bike balongola qui on est côté yo morondo longwa ki écho et papa biso ki sala choix yo sala ki choix ya site oyo kenda ki wana et okena site wana et comme que ok le capé émission pas bande bon so balongwa ina écho o basala ba site na bango o le capé na ba site na bango ba poser ba question o répondre bango na ebité solo ba mabeto lo ba malamu pona écho ba site kara ya bande ko to zaina bango na écho bandeko bazalaki na écho oyo balongwa écho bakoma pe ba patron ya ba site na bango bazalwa bana ya écho de écho bimisa bana ok kuna on les ba émission ba poser ba question on peut ça pe ba explication na ba réponse na yo o etala ki yo et après on kende pe na site oyo kende ko comme coordonnatrice wana on s'imposer vraiment on vendait pe na stable non. Vas-y, non, Yoka. On a stable. On met là. On a un site. On a raté wana. Ok, tout comme ça calme. On a un site wana. Et on commence à la mingue ba émission contre écho. Jamais de la vie n'a pas ça émission. Toza na preuve na biso na téléphone. Oui, la preuve. Ngai Paola na tikala jamais ko sala émission contre Eco RDC. Na sala émission moko ya de part nanga na Eco. Na ibango tilelo émission moko na sala de part nanga na Eco. Ba ya minga batuninga non oza sous ne côté oui non bien effectivement oza sous ne côté parce que voilà quand on expliqué ah wa papa ebisinga na pona alors na poni ko quitter Eco ko ya na site oyo. Voilà, émission salaka yango wana. Après batuni ngai conseil nini ona na ko pesa et pas papa. Apesa conseil na bino, conseil na na pesa papa nanga asikaka trop vite, papa zakanda mukuse, asikaka mbangu ameka mpe ko changer. Na bango papa benga ngai une fois, voilà, ko pesa nga conseil na télé aux un numéro nanga so zan kambolo bango benginga voilà en plus kotanga ka kombo ya Eco RDCT na ba émission na yo ni na ba biloko na bino kotanga ka kombo ya Eco RDCT et là papa ibsanga yango voilà pourquoi na arrêté kotanga kombo ya Eco RDC parce que je connais très bien mon papa de quoi est-ce qu'il est capable. Ce qui n'a arrêté à côté de combo et c'est parce que papa m'avait interdit. Mais sans quoi, partout au Nazalaka, na kuta na bato ya EcoRDC na ba tournage. Bako betali solo. Partout Nazalaka na lobara toujours bolamu ya EcoRDC. Et puis na émission na les kaka ya bandeko bazalaka na eko balongo bakoma ba patron na tikala jamais koloba mabe ya EcoRDC. Soki ba preuve eza o batu ba biki nga loba mabe ya EcoRDC ba l'accent ba preuve. Na tikala jamais koloba mabe. Naza ba preuve na téléphone na ngai. Naza ba preuve na téléphone na ngai pega ozalana a resumer za ba vidéo eza ba vidéo pega o zoomer. Donc to sala ngo pena na suka émission nde batu ba tala boye.
to comme na point wana ba tuba otala ba preuve be ya EcoRDC pe na kolobaka mabe ya EcoRDC jamais parce que na yebi nini o EcoRDC e apporter langa na yebi EcoRDC eza nini na yebi ba valeur ya EcoRDC ta musu bato balonga nde ba yebi yango te ou soit ba o nié yango mais nga partout nazala na niya kango te et puis boss nanga place na koma aota l'émission oyo na yebisaka ye toujours papa mon soko ke na lire ya EcoRDC et ozala malamu pourquoi parce que na yebi EcoRDC aota l'émission oyo ake na lire EcoRDC nde ya ba concept banini non ya ba concept te ya ndenge papa zalaka na bana quoi nde papa Jean Chibo vandaka na biso nda bande ko vanda na biso soka ke na lire wana eza malamu soit lundi le coloane eza malamu nalobaka ngo toujours mais kuna na site wana bozwa ba concept ya EcoRDC te ata moko te félicitations parce que ba site ebele le so ebimi fo et ezora ba concept ya EcoRDC pour batala pe bango te so zo concept ata moko te ya EcoRDC site wana déjà so ba zo concept ya EcoRDC nga modèle na ngana za wana pona sa bango ke monio avant bomi lekisela ngo na chaîne bolongola mpo et que memela bino problème bazo ata concept moko te ya EcoRDC. Mais Paola, apparemment, c'est comme si après départ on a EcoRDC, place au Kenya comme sa carrière, Mamozo marchait vraiment bien vraiment. C'est la vérité. Comment ça, il marchait bien, Tendene? Batuna Karate. Non, il marchait bien. Très bien. Est-ce que vous avez un bon souvenir aux Anangolelo na site? Bon souvenir on a na site on a ah exact tous les qui est-ce que au koki ko yebisa biso site oyo oh ah question est 5 réseau na nozo boule ezali ba bon souvenir ezé belé bon attend ka moko hein eza plus considération on a non na site on donc ah on a yena lobi likambu wana bazwango vraiment considération basali yango neko kutu ya enfant chéri au sala danger kutu ya makasi neko même papa j'étais tout solo na singa ke abisenga ke yoza na enfant chéri na wa rancunier et ngana rabongoti la vérité dans des oxa non na rancunier hein ndenga za kineko non alors nga papa ya solo oui hein pegita pega osekana sima caméra mote woko sana ngana ramwa malamu na maida we na yetu azoyo kanga abi que JM Marane garçon moro sympa calme saranki na sola na batu na bien ba abonné EcoRDC même ça benga na numéro moins connaît ambaïga kitoko tout sola vraiment bien et merci pour la considération. Il y a abonné sur EcoRDC na kei surtout envers JM mon nombe hein mon nombe ande to benga ngo toujours tout zonga na côté wana na moni que beti moi mutu tourner c'est moi tête apparemment c'est comme si bah maramo est bien té aussi tant apporter le non petit à petit au comme mais aux non non ezo site wana eza site mo e bandisika oui bien que et apporter lenga nanu oyo EcoRDC et apporter langa wana te mais ça semble aller je vais bien ba souvenir à bien pesali donc ça marche voilà. Paola nayoukaki ba voice moko oyo ke utaki epai ya mutu moko bazara bato batala pe EcoRDC batala yo bando tala yo pe et ozala na bango pe à contact à tout moment que Paola a commis na posa zonga EcoRDC. Question on peut ça vraiment difficile pour moi. Peggy Katana pardon. Zela Katana yolo ba na yebiso no likamo est très important. Katana. Peggy ko katate na boy a banga ki arranger pour batsa rek non to kotsa nyoso. Na yebi to kotsa nyoso. Peggy maman ki ndande boy
X face à JM yango Paola face à JM toka tarata biso tokendara boy tokenora boy ah ta ko seko pe ça la bien kota na seki makasi na bimisi eloko mo boy na ko seka wana bon Paola kozonga EcoRDC EcoRDC za ndako nanga kozonga EcoRDC c'est pas un problème mais nozonga EcoRDC tant qu'on est comme prête parce que papa est ma chérie tu peux rentrer dans ta maison dès que tu es prête et ça que papa na si ça m'a ramené dans nango na si ça va ramener ça là dès que non comme prête nozonga EcoRDC parce que non tu obéla makasi papa Jean Chiba yebi ah bah il papa là si ça me ramène non nous avons cœur de ces mais là qui n'a inquiétude manquant papa Jean Chibo a l'inga qui tient à travailler dans site au NASA mais si quoi ceux qui n'a zongue cœur de ces au moins t'es quand même ça m'a pété que non faut quitter dans site au NASA quoi inquiétude n'a commis wana donc n'a commis entre le clou et le marteau à partir il y a place wana donc auto op après qu'on quitte EcoRDC na koma pe na engagement moko boye na koma ki secrétaire et après voilà mais nde baloba ke na koma ko coordonner site eza bon te antika jamais ko za coordonner site wana parce que inquiétude na ngeza place wana ko zonga EcoRDC je dois encore quitter ici pour EcoRDC ko za la prête na na lobe la place wana donc ce qui place wana to meki un peu quoi arranger na papa Paola aux années n'est quoi de ces problèmes parce que place wana so to yokante na papa c'est ça maintenant mon inquiétude mais en soi nous avons besoin de Rosala vraiment na papa Jean Chibo pour continuer mon ambiance wana ya papa na mwana to zaina ngi bando sanga bien si lelo bato ba continuer ko benga nga Paola Chibwabwa baza bato mususu batindela nga mbongo atindi mbongo akomi Paola Chibwabwa mais na kei bonese non eza Chibwabwa te eza Paola Talata et puis ba bonisi voilà donc on a fait le moi donc si tu comprendre l'explication il y a Paola bien n'enga se défendre n'enga a PC explication na ye to que non moulay te zainde siko il faut réfléchir non il faut réfléchir non exact qu'il faut na réfléchir oza déjà na likani si ozonga na parler na yo oza na parler na bino olongwaki okende koluka vie peut-être pas ba voisin et viango pam mais petit à petit ok malé mais comme ce qu'on a les choses on n'est pas baboti mes parents na yo epsa ok so zongi a na mona susu yo et pas ba voisin te c'est raison na souci na yo c'est que parents na azan souci à moi na ye aboyi que moi na ya zalaki à moi oyi ke ba te balongwa na eko lelo mamna bango libanda azane eko ina batu nsuke azane eko alonge place en devant dans une ndako pour akomina eko alonge pa na bango akomina ndako mais au sala que moi succès wana ye je m'appelle à libanda moi ba code ye parce que m'appelle les oya combat payaka exemple tout ça si nanga ya yo pe soza pressé oza na manque à sagesse OK sans que au réfléchir ero okende mambo komi ko beba omona rake mutonga zo enda razonye pa na bango ils ont arrivé moi mingi na kati ya EcoRDC est-ce que son moni que Jean Chiboer moi zo ala bongo na banana et c'est qu'azan a besoin que moi na RAJU déjà allure ya quoi avancer il faut avancer azan a besoin de moi na tourner monte yo mo pe Paola banda olongwa eko en vrai dire Paola za sur na succès na on est côté tout ça vraiment clair tout ça la clair ngalo ba na vérité ngam tout no yambara une émission face à JM non yebse ka ba vérité Paola za sur na succès on a té Paola uzaki bweme komi boy down na ebite wa yo mtolobi hein ah oui babenga ngaka comme toujours nazora toujours ba message comme avant donc ngana oyeba wana te wana bino de boye bon oui nga vraiment na sala qui est fort ya ko avant na yamba yo na solé na moi quelques personnes ba rappel libanda na WhatsApp OK dans que na sara invité na ngai souvent na poser vraiment ba question sur bana ba question ya poser sur invité
Et ça, la question, on va poser que Paola, vraiment, que Razaki n'a pas RDC, Azalaki, ok. Mais départ, n'a pas RDC, et ça, les moins shit à Paola. Hein? Décalage, Joanne et Salaminango. C'est normal. C'est normal. Au petit place, mon boé, oyo, eza. La chaîne Morobo, ils ont déjà monétisé. En plus, c'est dans abonné tellement ébélé. Quitter kuna ou na chaîne Morobo, oh kuti abonné. Chaîne ils ont monétisé, te kuti abonné mouké et ça la mara. Et ça la rango. Mais pour moi, na santé qui a monté pourquoi parce que bah fan no bazaki on a déjà bando benga bah continuera toujours. Donc je peux dire ça. Ok, maintenant, il y a une explication à Paolo. Paola, tu peux répondre à ça. Peggy n'a habité tout ça en Angonga, toujours avancé. Ok, merci beaucoup. Peggy a habité tout sa question, mon corps. Merci à toi, Peggy Walungwa. Peggy a habité le moi question, mon Tokoba Naïwa. Tokoba. Paola Chiboabwa. Et où t'as wapi? Paola Chiboabwa. Et Uta et pas papa hein? Donc presque bisognos tuneko tozaba na agent Chiboabwa donc bando benganga mingi Paola Chiboabwa ba bando bengo Paola Chiboabwa oui ba fane belé ba yeba ki vraiment kombo ya talatala te presque belé bando benganga Paola Chiboabwa ngane sko ndai ko yebisa batukena za muluba te kombo nanga Paola talatala Chiboabwa nza kombo ya papa Jean Chibo mais mingi et belé petit le batikala ba benganga ka Paola Chiboabwa voilà. Paola bon tout yaka mo muke après RDC et Paola au Baïdi on senga su pegi kata pegi au kata te tamna yo te akamwe kana te des questions dans simple robanga no souté na betso na betso mutemate longo ko RDC Paola Chibobe kotinga mamu Paola Chibobo longo ko RDC Paola ok on ça la vie na yo libanda mais so on vend vraiment moi regretter ça la ka. Oui, hein, regret à la makasi. Surtout si on a raisonné, maman Anto straight, papa Mario straight, si on a raisonné Bango, Harold, Bango, si on a raisonné Bango, ça l'a pour ça là. Si on a raisonné papa Jean Chibo, ça l'a pour ça là. Si on a raisonné Esther, bon. Donc, si on a raisonné comme membre de la famille à JTT, comment est-ce que va considérer qu'il y comment est-ce que va payer confiance et puis si on a raisonné kozanga bango pembeni nanga et ça là vraiment pas ça la repasse donc comprenez que nous sommes en direct sur EcoRDC avec JM au nom de Paola face à JM on est que ce gars raisonné et ça l'a bien été de par Naeko Risalamaki famille moneno ya sala dans quartier EcoRDC a joué vraiment ba opportunité a joué ba avantage et belé parce que Eco et font là ba jeune et belé ba to belé nzela et puis ça bango pe makambo donc mutorbo ya jate et lelo yo Paola alonga Eco a sali nzela na et papa Jean Thibault a souhaité cailler ba bonne chance ne papa nous ce soit ni moi naé à Salara mais ce bolandi vraiment interview on a Salina Paola bon condamné pe côté moro classe ngana condamné je crois que tout cela on a eu kana plateau awa place ngana condamné qui ne place bino pe bon condamné on a vu un petit conseil dans bateau Baotala Biso place union so yo zali place au bandaki et pesio moins makambu il faut à la reconnaissance et en plus il faut pas être pressé et sur aujourd'hui relation sous na sima ya place yo zalaki il faut e bandenge ni ma relation wana et il faut au solo là na responsable na yo par rapport à la relation peut-être au baxelo pe moi idée que soit na ba collègue na yo te so là na responsable ya maison où ils ont travaillé
expliquer appel aujourd'hui pour na boy au PSOP moi ba idée sur les Paola dit que JM tu as raison. Si je savais, excusez, si je savais, nalinga kina sala nengolobaki, nengolobi plutôt, malheureusement on a sala ibongote. Paola, tu commis vraiment na moi souka ya interview na biso pour vous appeler na ba nzela mususu to meli a mwanda avant to banda émission yo bandro zelanga ngana utaki ba course mususu pour nous clôturer l'émission na biso avec Botende to bandaki. Na olinga lancer message moko na ba abonné à Eco RDC, message moko na ba fan na yo, hein, ba fan na yo bato ba ebi Paola balinga ki musala no makasi na Eco RDC, et après to ko kende na ba dédicace na yo directement ngana des annoncer émission. Merci beaucoup. Mingi vraiment yoloba ezate juste kaka ba fan nanga Paola ba abonné nyonso ya Eco RDC bon vouloir ngaite nazaki na choite yango bomoni nyonso wana esala mama soki vraiment ya kolobeza ezaki na ko s'excuser kaka auprès ya bino nyonso Paola oboyebaki ezaka oyo azali boso na bino nazana kaka pona ko satisfaire bino pona ko kokisa ba posa na bino ko sepesa bino donc soki remarque ezali bopesinga pa ba maman naza mwana pa ba papa naza mwana pa ba grande sœur naza leki et pa ba leki pe naza yaya voilà donc naza toujours kaka Paola oboyebaki bien que belé ba sepelaki te na o elekaki na départ na ngai mais Paola wana kaka oboyebaki ye yo azali boso na bino voilà on a koloba yango wana. Merci on les a message au Paola lancé par abonné Eco RDC Paola ba dédicace na yo so moni oza na message so lancer biso tika moto za moi libre oza na yo libre devant caméra et pegi walungwa au lancer message so moni obakisa et à part ça ba dédicace na yo et pas ba nyonso ba talo partout dans le monde. Merci beaucoup napesi mbote na ngai liboso e pa ya JTT nzete ya mbila la pesimbote nanga na famille mobimba ya JTT ya maman to straight papa Mario straight longo na bana pesino bambote belé grand-mère na pesimbote belé na pesimbote nanga pa ya Gladys Mopene na pesimbote nanga ya mingi pa maman boti Paola Talatala Jeannette Doma na peso bambote belé maman ba gros bisous. Famille Doma mobimba na pesi bino bambote belé nanu Doma babi na kati ya Paris hein maman leki na nga ningisi Paris babi Paris tombé hein nanu Doma bambote belé Boston Doma mobala Nicole Mbamu pesi bino bambote belé maman Emmanuel Doma bébé ya Doma donc famille Doma mobimba famille maman na nga pesi bino bambote place Boza natiki kaka Nzambe apesa biso makasi akumba biso ndenga okumba biso ba surprise ebele zali ah ba surprise ebele zoya Nzambe moko ayebi ndenga obongisa makambo na ye na biso tozawa na kaka to ebite to lali to lamuki to ebite na lalaki na lamuki na moni kaka na ye na salle émission donc na lali pe na lamuki bomona pe makambo susu ba surprise mususu ezali boso donc to ebite voilà na pesi mbote pa ya Mefia Mbulu bambote belé Pegi Walungwa na sima caméra mobile ya mwindu ya ba fossette hein Pegi Walungwa baxele ba fossette Pegi Walungwa na pese bambote belé parce que grâce na ye ande ba mona image donc a filma Patrick Beckham musicien moko na habité Patrick Beckham yoza privé Patrick Beckham mais pas maestro Fabo pas maestro ba bon séjour na Côte d'Ivoire hein il est pas Kendagi Basti bazongi non bazongi déjà ok mon ami Francesco Totti Yama Igu Impact étudiant Pito Boussole c'est vendredi étudiant Pito Boussole Gina PMF donc Villanova Mumba na Pesibino Mbote on est toujours ensemble donc on tu vas dédicace na yo
Oui, hein, James Mutombo, mon chef. Hein. Depuis Soudaf. Ah, depuis Soudaf, James Mutombo. Ye, aganga na italuba malembe, soit lobby maman Oyo Kameli. James Mutombo, mon chef privé. Mon DG, Roblex Muscador. Hein. Depuis Paris. Paris, mon thème est Laura la patronne. Laura la patronne, mon thème est Roblex Muscador. Hein. Président Yamsi Yambe Balobi depuis Kinshasa. L'artiste qui vit mieux. L'artiste qui vit mieux à Kovo, veut dire Yende Yamsi Yambe. On a pas si bambote nanga et pas ya moi nanga ma fille chérie Lydia Masongi, la fille à maman. Voilà avec un Pépé Jean Thibault, donc on a passé bambote be place ça. On a passé sous merci à mingi pe nzambe nda permettre ki biso tozala na sika oyo et puis voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup ngape na pesi mbote pa ya mwana nanga. Na pesi mwana nanga mbote Gabriel Omonombe fils de son père na pesi mbote. Wana ngape na pesi mwana nanga. Garçon moi suki bega loi papa na ye. Il y a vilain pégal le roi papa né à Bogar le roi papa naé donc pourquoi pas appeler ça merci na ba responsable à bel aspect hôtel ils ont la terrasse ils ont la chambre l'appartement est bien sur Bongolo Kimwenza hein? Sur Bongolo Kimwenza donc tout ça l'émission a bel aspect donc place souvent des terrasses c'est juste l'écolo sur Mati Pena l'écolo Makasi dans le dernier niveau tout ça on a tout ça lié émission na Yolo sur Bongolo Kimwenza espace Yolo Nord ok Yolo Nord sur Kimwenza juste un coin Jamar hein hôtel et restaurant bel aspect donc nous avons essayé on a bien sur abonné avec RDC fidèle et na bato bo s'abonner quand émission yo pe ba ou besoin ngabo s'abonner na pesibino vraiment merci à Ebele. Restez toujours connectés sur Eco RDC. Soyez ba remarque ezali ba si chef ezali. N'hésitez pas à contacter JM mon nom mon numéro est là sur Facebook JM mon nom comme d'habitude et une fois encore grand merci à toi Jean Thibault Chihuahua. Libanda na Yesu. Bon Moïse. Bye.